Mono, pas boire à Popolango. Foxo. Amen. Allez, right. Ah, tu me chopes pas. Et à 200 grammes, je chope pas moi, il y a 8 minutes là. Et à Bissau, ça. Ouais, ton petit là, ton tambour là, ton là. Pas si les autres là, ok, papa, travaille. Ok, travaille. Madame, mon papa, ok. Yazel, au moins la télé. Là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, go.
Ah bon, quand même, chasser pas. Veille. Allez, dehors. C'est avancé. Box.
Stop. Dernier rond. Les blancs. Dans l'ongage, là, les bandes. Regarde, les blancs. Malouka. Pesa lengi kuna papa, pesa lengi. Deuxième dernier rond. Deuxième dernier rond, ministre nyonso ba mona nani abeti. Nani. Merci, ça c'est la boxe. Kate ça raté out. Toyo kanate. Kate ça té, merci. Pesa lengi, c'est ça. Les blancs, Malouka. Yala. Touché, les bandes. Boxer. Boxer, papa, boxer l'ennemi, merci. Touché. Ok, la peinture, la tobola ngodi. On a manqué. C'est la souciade. La manque à Kousson, la manque à Kousson. Il percute dans la directe, non, la droite. Ok. Boxer, aussi qu'est-ce que c'est japonais. Ok. Utilisez le Japon. Ok. Boxe français, tout coup faut caca. Ok. Abramanga papa. C'est ça. Ok. Avance. Funda papa. Ah, ok. Boxe français, papa. Coup faut caca. Koufa kaka, ok. Koufa naïe. Ah, merci. Merci, Koufa naïe. Koufa naïe champion. Merci, Koufa naïe, 10 secondes, Malodi. Ok, 10 secondes. En tout cas, il y en a. Ok, allez, vite, ok. Moto. Merci. Merci. Go. Qui crochet la souka, go! 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 Allez! Go! 4 5, 6 7 papa. Go les matchs, 7 right, go 7 go 7 1 2 3 4 5 6 box. Premier rond. Oh, t'as pas comment rater, hein. Répondez. Oh, vous l'avez contacté. Ayate, la moulay. Ayate, son coup, vous l'avez pas closé, le gars. On va dans mon côté. Le compte de ça, le côté des côtés. Bougez. Non, moi, c'est pas ça qui vous doit bouger. Malouka champion. Le monde est champion. Le monde a aucune séparation. Il y a la maîtresse. Les sons. Deuxième dernier round, va le but papa. Au dernier round. Round à Souka. On a round à Souka. Deuxième dernier round. Ça est la boxe papa. Yokangai. Box.
C'est bon, d'accord, merci. Baixo áudio, só que é mais top. Os outros são os outros são Matin. Ah, c'est filmé. Là aussi c'est pour toi. Mata le beaucoup aussi. Encore, ouais, Matisango les sous c'est comment? Non. Commissaire est bien papa. Ah, tu veux? C'est la première. Papa, pour nous appeler d'abord. Garoté encore. Madame Kéya aussi. Ok, Sore Malé. Combattez. Battez. boya wana zongane boy koto kona bosi kenne kuna jeo
podium. Podium est à partir de 20h. On a monté. Selon Bilo Moko, nous avons le terrain. Place Nini, on a qui toko placé podium. Voilà. Ouais, mais il faut battre la barabara, parce que là, va non, tu peux faire la bouille. Ok. Je vois un mouton moko. Ah, kanisa tike eza moi de la bouquet. Mais la monique de la gaillard et la double. Est-ce que l'obbi de coton de cette terrain oyo? Est-ce que mobilisation a on a tant ou est c'est vrai ça? Ok. La ligne na yebisa bino eloko moko. Lobi tozalaki na hôtel de ville. Omoni ndenge ba policier bazo sécuriser biso. Toyokani na ministre provincial ya intérieur ya Kinshasa. Meeting ekozala sécurisé na la police. Accueil ya président na aéroport ekozala sécurisé na la police. Sikoyo biso moko totika désordre. Biso moko tozala éveillé vigilant. Soki bomoni ndeko ya mwasi, ndeko ya mobali asimbi eloko ya mutu kanga ye. Boye te me kobeta ye te tika ye na maboko ya la police. Kende pesa ye na maboko ya la police. Soki obeti ye oserver justice bakokanga yo. Soki bomoni mutu ayibi eloko ya moninga kanga ye tika ye na maboko ya la police. Eloko wana ifo kobotola ezonge pa kolo nango. Soki bomoni mutu azwi libanga ifo bo maîtriser ye. Bo signaler la police. Le président élu, le commandant du peuple Martin Fayulu, azozonga en tant que leader ya cohésion nationale. Nauti na top Congo na yebisi bango que cohésion nationale tobandi yango lelo te. Na 2019, na mois d'avril jusqu'à novembre, commandant du peuple asalaka plan de sortie de crise. Na kati wana lobaka crise oyo tozo vivre na 2019. Il faut tovanda biso bana ya Congo tosolola toyokana me bayokaka biso te. Tokoti na 2022 toinsiste lisusu 2022 toyebisi bango il faut tovanda toyokana. Tokei na Kisangani tosali congrès na biso du 11 au 14 juillet. Na congrès wana to décider qu'il faut to relever 18 défis pour que tobongisa mboka. Parmi ba 18 défis wana défi ya misato komona yango cohésion nationale. Il faut bana Congo totika bokabwani, totika
mingi tokei na conseil national ya SID résolution numéro 6 commandant du peuple alobi oyo toutaki komona na 2018 na oyo touti kovivre na 2023 simulacre ya élection ekaboli bana Congo makasi. Il faudrait que tosenga banganga nzambe bapere spirituel na biso bakatoliko na bandeko ya SSC bavandisa biso bana Congo toloba vérité tose réconcilier et to renforcer cohésion na biso pour que tobundisa banguna bazobotala mboka na biso. Insister le 30 juin 2024 oyo euti koleka na adresse à la nation commandant du peuple alobi ndeko Tshilombo kanisa liloba ya tata na yo alobaka le peuple d'abord. Kanisa ndenge bandeko na biso bamusicien babeta nzembo tala nsima il faut tovanda na mesa biso nyonso bana Congo tosolola to renforcer cohésion pour que tobundisa banguna. Tozalaki na 145 territoires lelo totikali na 141 4 territoires na biso babotoli yango 100 localité babotoli yango biso tovandi na Kinshasa tozokanisa eza musika te ekomi pene bamumbondo awa bazoboma okende partout mboka eza malamu te yango wana apartir ya États-Unis alobi ndenge nazozonga mboka likambo mosusu eza lisusu te ezaka cohésion nationale tovanda baparti prenante oyo bayebani balider oyo bayebani bafanda na mesa basolola toloba verité eloko nini biso moko bakongole tosali pour que topesa banguna nzela baya kokotela biso babotola bamboka na biso. Eske likanisi wana ezali mabe? Eske ezali mabe? Lobi samedi Congo ekozala divise na 2 camps. Eza kaka baka mibale nzela mosusu ya neutralité ezali te. Bakongole oyo balingi kimia bapatriote balingi mboka balingi to défendre mboka na biso tobenga na banguna bakongole wana bazali na camp ya cohésion nationale camp ya commandant du peuple Martin Fayulu baoyo baboyi unité baboyi cohésion kote na bango ezali bakolaborateur ya barwandais wana ngai biso sikoyo tozalaka nini ya barwandais wala ya bakongolais biso toza bakongolais yango nasukisi boye bolanaka bien asukisa soki baninga mosusu oyo bakanisaka oyo tokanisaka tobundaka na bango oyo batolobaka ke babakongolais soki bango baza na banationalité mibale misato mine biso tozali kaka na Congo olananga bien soki lelo barwandais babengani biso tokezamba tozali mboka me bango soki barwandais bakoteli biso bakokende na baambassade bazala en même temps bacongolais en même temps bafrançais en même temps babelge en même temps baaméricain en même temps yo mutu moko tala bamboka ebele banationalité est ce que mutu wana okosala yo confiance yango wana place bakunda mitolu na biso eza na Congo mboka bakoko batiki na biso ezali Congo lobi soki olingaka Congo biso nyonso na njili tozwa commandant du peuple soka na terrain akopesa meeting ya cohésion nationale boye boye te tobetala commandant du peuple maboko merci mingi
Merci Ménier, à ce bel maître, cohésion nationale, unité nationale. Quelle que soit la province, quelle que soit la merci, merci beaucoup. Déjà mon contribution autour aux ala au secrétaire général de Soyenaye toyaki awa na mambenga pona kotala ba disposition pratique sika oyo meeting ekozala donc toza awa présentement na terrain mambenga na quartier 7 na sima na biso bokomona itinji les awana pona bandeko bakouta lukunga bakouta moamba bakouta funa. Donc, entrée Zara Moko, entrée Kimbuta. Beaucoup de entrée Kimbuta pour prolonger. Mais beaucoup comme on a cette reste. C'est beaucoup comme quand on a Mangobo. Bolobi bolo aksabi so terrain mamenga bolo aksabino. Ils sont juste à côté de la Massamba. Donc, boyewana ils sont à quartier 7 mais en face à quartier 2. Donc, minga le bezate. Donc, on a biso boye. Tout est qui na front. On venait de terminer à faire les caravanes motorisées. Bon moniango, bas sportif. Tout ça là qui marche de santé. Na cas des gars parce que l'obé a jour événement. Bango baza sportif et il faut bazala na comment en forme et puis toyaki na terrain mambenga en attendant que mon candidat soit le secrétaire général on a fait l'exhibition bon moi quelques combats ya boxe ya nini ya judo tout ça na cas de gars non pour na rosa la réchauffement mais compétition ko ya nango secrétaire national de sport et loisirs tolobaki yango bien que non tozana ba sportif ya solo tozana bato yo tozolinga to promouvoir et puis ko développer sport parce que bato mona awa bazana ba fédération bazana ba club. Le club n'a pas affilié dans le SID. Donc, donc, nous sommes là pour défendre notre pays. Donc, nous avons une activité sportive, un combat judo, un combat boxe, un maman zango, une structure SID. Donc, ce qui fait que quand tu viens à l'SID, aux sportifs, parce que les sportifs, ils pratiquent même les joueurs, même les entraîneurs. Donc, même si tu as tennis, c'est sportif. Donc, la discipline est belée.
tozolunga tosala développement ya nini wana et puis yo ozalaki jour bopesa ye ngai brevet ya nini ya mérite par rapport à mosala oyo tozosala tokoselimite kaka na babrevet te tozali na poste nde ya applicabilité nango sur terrain parce que peuple congolais ana posa brevet te brevet eza mpo na yo na mwasi na bana na yo mais peuple congolais aza na besoin que no voilà soki lelo toza wana bamona mpe quand même quel est notre rapport na domaine songolo pakala oyo tozosala oyo tozala kwa bato oyo te c'est-à-dire auti na ye soki réfugié alimentaire na Belgique aye awa bapesi ye ministère moko bazogérer non c'est pas ça nous avec le président alimentaire Fayulu à travers notre programme de gouvernance manifeste de Kisangani donc nous n'allons pas apprendre à gérer aux affaires. Donc dès que nous commençons les services, dans un laps de temps, vous allez voir la différence. Donc il y a un lobby congolais surtout papa, maman, elenge, boya, ebele. Non, trouble gozala te, biso to sala des autres te. Trouble gozala soki ba milice à force du progrès, oyo ba pesa bango mon solo et pas ya kabuya, ba ya ko troubler ordre public. Mais tous les lobby de ville, le CG lobby, la police sera là pour sécuriser le manifestant. Moutabanga te boya la bino belé. La police sera là, le général John Kilimbalimba, Blaise Kilimbalimba, yemunga ozala na changu lobby. Ako quadriller changu. Soki na kati ya UDPS pour na bango ekosala bango peut-être pas si comme on a notre peuple congolais ba yamba le commandant du peuple, le véritable président élu depuis 2018 Tilelo, wana mitali bisote. La police a fait Moussana Bissopé en interne na kati ya SID, on a aussi pris des dispositions pour sécuriser les manifestants na biso. Pour to yebi ndenge bato na ba fonctionnaga. Et si ka o tozali bazalaka na parlement de buna bango ezalaka awa. Si ndenge toza awa ba informateur na bango bazali. Et sengeli ba yeba ke lobby biso tozokende koyamba le président alimentaire Fayulu na kimia. Pe muto tokomona sali des autres lobby, c'est kaza infiltré. Biso moko tokosacha ata na yebi na elongi. C'est qu'il y a une bonne UDPS, c'est qu'il y a une bonne milice. Pour neutraliser Bissomo et puis on s'allait sous Swanate. Parce que l'objet de l'ingé des autres salama. To sengi pensant la police à salam salama lamo. Parce que il y a aussi quelques éléments de la police au qui a rappelé des autres. Il y a un senga qui personnellement la général Blaise Kilimbalimba à Zalawana. Il faut qu'il y ait des policiers ici na terrain Mambenga. Il faut qu'il y ait des policiers na ba point chaud surtout à Tchangu. Pour éviter des dérapages parce que même une entrée qui mbuta selon l'information na biso ba milice a UDPS musu bazalaka wana bazalaka place wana musu bazalaka ana mangobo avoko magimbuta bazalaka wana na sima hotel oyo soki bukulutu o na sima place wana bazalaka wana donc c'est-à-dire que to senga la police na ba point stratégie na tout wana boya bozala wana pona ko pona kotia kimia parce que biso tozana pour la paix, pour l'unité nationale, pour la cohésion nationale. Nous sommes en train de défendre notre pays face à l'agression extérieure. Il y a un moment le président alimentaire fait le lobby que notre toza ba congolais, to fanda to solo là. Ce n'est pas pour partager les gâteaux. Tshisekedi a sa poste européen ça fait lutter. D'abord lui-même il est illégitime, lui-même il n'a pas la compétence de convoquer même le dialogue. Donc to senga ba père spirituel, les congolais to fanda to solo là. Pour que tout soit institution légitime, il faut que ça soit une élection démocratique. Oh, que non, muto allonya zala réellement muto va voter na peuple. Et non avec les parlements illégitimes, le gouvernement illégitime. Non, c'est pas ça. Si moi le Kagame a ça c'est parce que nous avons un leadership faible, parce que nous avons des institutions illégitimes. Si on dit le batu ba komi ko combattre le président Martin Fayulu parce que même les zones occupées par les M23, les Congolais qui sont là, ce sont eux qui vont chasser les M23. Tant qu'on la cohésion nationale, les zones occupées par les M23, les Congolais qui sont là, eux-mêmes vont chasser les M23. Il y a un moment M23, aux hommes qui numbi bango tuana, ba komi ko sala ba tweet pour s'attaquer na le président Martin Fayulu. Donc lelo meza zaka moko. Mutarobo ya cohésion nationale, peuple congolais. Mutarobo ya unité nationale. Azali ennemi ya Congo, azali Rwandais. Ezala fafana gana na kata ndako. Ndeko na yo. Soko moni habité, biso tolingi dialogue te. Na moment oyo mbonga na biso so kende. Na koyebisa na yo esiko zali lobake mutu wana zali très fort dénoncer. Parce que tango ba congolais baza ko sangana pona ko sala liboke moko, pona ko benga na bapaya. Na sima ko silisa comment na sima ko sala liboke moko, na sima ya ko récupérer topé ko mettre intégrité territoire en place. Tokoya ko kende so na deuxième phase de la discussion. Oui, qu'on allait mettre en place une institution morale légitime. Or, pour nous une institution morale légitime, on a le poteau réforme institutionnelle. Réforme institutionnelle, biso va décider.
na le commandant du peuple tosimbaka minduki te toza bato mo tosalaka lutte moko pacifique yo moko yebi mabe oyo basala biso mais tondimi lelo tofanda autour d'une table avec bato bayibaka mbongo l'état avec bato banyokolaka peuple congolais, c'est juste pour l'intérêt supérieur de la nation, ce n'est pas pour le partage du gâteau. Après avoir aussi ça nini problème wana nde tokoya sikoyo mettre en place c'est ni moko consensuel, c'est ni monologue te oyo ko bana kadi mamuta IDPS c'est non. Tokotia coup constitutionnel tribalisé te oh il y a seulement un seul espace linguistique. Il faut que tous les espaces linguistiques se retrouvent dans le cours constitutionnel. Les 9 juges Torozoa 2, il faut que la résistance, représentée par le président Martin Fayulu, parce que les partis prenantes, dialogue. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Ce n'est pas tout le monde qui viendra. Les peuples congolais, tout le président Martin Fayulu. C'est-à-dire nous sommes dans la résistance parce que nous ne reconnaissons pas les institutions où elles sont en place. Parce que il y a un simulacre électoral. Il y a eu des élections organisées pendant 7 jours. On a voté mardi, il y a même des gens qui voté les 25 jours à Noël. Donc, même la Venezuela, ça a été. Mais ceux qui ont mis l'autre parce que comme on a mboka na biso comme kende. Parce que nous n'avons que le Congo. Si ce n'était pas pour le Congo, le président Martin Fayulu, l'homme sans tâche, ne pouvait pas se mettre autour d'une table avec des gens qui ont volé l'argent. Donc, na lingena chité. Message à Souka, ezake notre bengisi ba tata ba mama bilenge nyos. Na ba sportif nyos tout ya Kinshasa. Toza biso no stuba nani ba congolais. Tokuta na ngonga 7h na aéroport ya Njili. La police sera là pour nous sécuriser. Bon céder la provocation te, bon tika la police yemura sala musala. Bon céder la provocation te, la police est là pour sécuriser toutes les personnes dans l'aéroport. Bolata, soko bolata nini elamba na ya Fayulu, lata yango. Soki tout ça, bolata yango pour mes am et ate tokutana kuna biso nyo surtout na ngonga 7h. Après kuna to rozwa tata mokonzi ekolo le président du Martin Fayulu, toye na ye na boulevard. Kino papa tokoti kimbuta to awa na terrain sika tozali ana mbenga. Lelo déjà na butu boko na place so bakocha déjà podium. Donc meeting ezala awa ba benga meeting ya cohésion nationale, makamonga na lobby boya boka ngona munoko na ye moko. Donc boya penza ebele lobby na 7h et sika o penza to tonda ebele. Merci beaucoup, je vous remercie.